Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote Nabino Balandi, Tindika Télévision. Merci Nabino pour la fidélité, Nabino P, confiance au beau ça na chaîne O Tindika Télévision. Ndenge Tomisana comme Nabino Basango, encore une fois de plus, vous allez bienvenue. Nakati ya émission Oyo Debout Congolais. Ndenge Tomisana ko pesa Nabino Basango, lokola na momesano awa na mongongo ya mwana mboka. Samba Olunga Mokili balance comme d'habitude. Toza ko salamalamu po toyebi que ici comme ailleurs tokoyeba ko rendre compte ya ba œuvre na biso. Et ça là ki moi tango mingi tozo présenter na binote émission Oyo suite ya ba léa ya ba activité na biso pe makambu na biso mususu tokokipe ko sala que ba émission na bino et comme na binote na bitando na bino lokola na momesano. Tout en passant, nous saluer la chaîne Oyo Tindika Télévision, mon amboka Rife qui sont bena Papi Kelly. Oyo va pesa kabiso toujours opportunité ya ko présenter na bino émission Oyo. Et puis nous avons saluer ba téléspectateurs Oyo bolandaka émission Debout Congolais à partir ya Suisse, à partir ya Belgique, na France, na Paris, à partir ya Londres, na Allemagne, na Australie, na États-Unis, na Canada, de partout au Bolandaka émission Oyo bino batu bozolandango na Beni tope na Butembo bozolandango kuna na Kisangani bozolandango na Mbandaka Ngujima ikana ngaba Congo Équateur partout Oyo Bolandaka émission Oyo naza ko porter bino à cœur pe ko senga na bino bo continuer toujours ko soutenir émission Oyo Debout Congolais pona botombwami ya mboka na biso pe pona bopesi sango na lolenge ya malamu. Merci na bino pe pona ba commentaire na bino ba suggestion na bino pe to pe ba feedback na bino ndenge bomesana ko komela biso lokola na momesano. Actualité o eza dominante tout au long ya mois de janvier oyo ezalaki actualité ya prétendu démission ya vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabund. Pe suite ya événement nyonso o yaki ko causer na kati ya makambo wana. Actualité ezalaki dominé na prétendu démission ya vice-président de l'Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kabund pe président AI ya UDPS. Bino moko bolandaki malamu ba analyse na biso ba information o to komisela ki bino ba division o ebotaki, les uns ont pris position, les autres ont pris position, mais comme dans toute démocratie, la majorité finit toujours par vaincre. Toyebi biso moko na sondage tozo sala oyo yo na ngai tozo sala toyebi kotala wapi epai majorité va se prononcer et c'est comme ça que marche la démocratie. Mais yango te mutu ekozala objet analyse na biso mokolo lelo. Analyse o to kosala wa ezali absence oyo constaté et pas batebele ya UDPS na kati ya organisation P à la tête ya makambo ezali kosalema au sein ya union sacrée. Batebele bazali ko s'indigner koloba et UDPS à perdre position na ye, ce sont beaucoup plus maintenant ba kabiliste au lobby ba travailler ki na Kabila mutulelo ba komi ko prétendre ko salamala muto pe ko entourer président de la République Félix Tshisekedi. Par rappel, na bino batunyon so bolandaka presse na kanisi ete tomonaki Lambert Mende o Malanga o azalaki ancien porte-parole ya gouvernement pe o azali moko ba membre na kati ya union sacrée à Bimaki après réunion oyo batenaki na premier ministre pona kopesa compte rendu de manière brève ya makambo esalemaki kuna pe koloba soutien na bango indéfectible na président de la République Félix Tshisekedi. Vraiment yango ezalaki très mal reçu par opinion. Par opinion, tuebele balobi vraiment ezali absence, ezali perte de vitesse pour na UDPS. To moni pe ba politicien belé kusomba likambo wana. Na ba oyo bazaka ya UDPS, na ba oyo bazaka ya UDPS te ba komisi likambo wana ya bango. Baza na raison
bazali na tort. Est-ce que parti présidentiel ils a vraiment solo na perte ya vitesse ndenge bango bazali ko banzango? Est-ce que le président serait-il pris en otage par bakabiliste? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière bakabiliste lelo bakomi kotonda ebele na sima ya Félix Tshisekedi? Objectif na bango ezali ko kunda to pe ko diviser UDPS. Vraiment ba question wana nyonso yango toko pesa bino biano tout au long ya émission oyo elongo na mongongo ya sagesse ndenge bomesana kolanda yango na kanti mituna eze ebele mususu botindi la kabiso ekomela kabiso yango à travers actualité à lelo tokomeka ko éclaircir ba zone d'ombre par rapport ya actualité wana eza dominante ndenge ezali ko créer frustration et pas ba mususu et sengo et pas ba mususu koloba que camp présidentiel ezali organisé te perspective nini pona ba élection ba alliance ekosalema eza elolenge nini et que peuvent attendre opinion il y a UDPS ou bien bateau baza ko sympathiser na parti Union pour la démocratie et le progrès social na venir il y a parti wana encore une fois de plus nazali ko souhaiter bino les bienvenus na émission na bino préférée émission bolingaka mingi toujours nazali ko bandela mwana mboka Samba Olonga na kokota na mozindo actualité to so na yebisi bino ke no il faut ko apprendre kotika bizaleli moko ya mabe oyo ezosala ke Kongo etombo mate ko ezaleli moko ya malamu yango wana nde part ya contribution ko sala po ete Kongo na biso e bakokende liboso. Je venais tout à l'heure ya koloba na bino que union sacrée pour la nation vraiment ezui moi mbilinga na kati tope kokoso ekotaki suite ya annonce ya démission ya vice-président ya assemblée nationale honorable Jean-Marc Akabund ye a démissionné qui tomate à solo mais assis a pesa qui intention na épée à lobaki. C'était un peu comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Yango vraiment essentiel qui n'a pas désaveu. Il y a presque majorité, il y a ba structure nyonso, il y a parti présidentiel. Dernière structure il y a ko désavoué ezali commission de discipline, convention démocratique, ba ligue des femmes, ba ligue des jeunes, ba tuebele presque ba annoncé désaveu na bango na président Ayi Oyo Azali ya UDPS. Pourquoi cet incident payé comme Mama Kambouana? Et puis désaveu wana Oyo bango ba pesi na président Ayi ya UDPS eza ko conduire nécessairement pe na perte na ya vitesse na kati ya assemblée nationale. C'est que Azali suna subasmate Azali na poate na partir ya moment Oyo parti na ye ezali ko désavouer. Les restes des problèmes ndenge bison stoyebi tout parti politique a ces problèmes et ces partis doivent être résolus à l'interne. Batebele bazali komituna pourquoi les problèmes internes de l'UDPS ont attiré un si grand nombre d'observateurs pe bato bazali ko s'ingérer na kati. Tomoni ba Gabriel Mokia, tomoni ba Eliezer Tambwe qui n'a jamais été un membre de l'UDPS mais qui se prononce o bazali ko acculer, ba musu bazali ko soutenir, ba musu bazali ko condamner. Mais de manière positive, c'est ce qui montre la force, la puissance de ces partis politiques-là. Ils allaient vraiment partir au espoir et à Congolais belé, ils allaient reposer les colons. Parce que ceux qui allaient qui bon côté, mais les partis et belé to cadre politique et belé balinga qui va s'intéresser à l'actualité politique. Jusque là tout le monde qui va problème n'a pas lou baza divisé ba comme ba tendance c'est ça ceux qui mis ça ceux qui quatre. Vraiment tout le monde qui engouement où était il y a qu'on se prononcer même ba indépendant ba continuer les Kambouana ba le bébélé boy. L'UDPS est le seul parti politique où ba conflit nango et ça concerner tous les Congolais. Yango tant ba le ba qui parti wana ezali parti à Liboso na makambo etali ba parti politique na Congo isengeli to ndima yango poto moni biso nyonso ezali akolakisa na mutute comment le parti présidentiel a été vraiment l'objet des observations nationales comme étant internationales. Mais ici batu oyo bazali kokota na makambo etali UDPS il faut baye ba que ba problème interne ya UDPS eza ko concerner bangote. Heureusement certains parmi
certaines personnes oyo parmi bato oyo ba se prononcer qui pour na kokota ko s'ingérer na ba faire wana ya UDPS ba se réserver pour na kotika. Mais awa bato belé bazali ko mituna balobi. Union sacrée pour la nation. Bamoni Lambert Mende kosa la déclaration au nom ya Union sacrée, balobi qui a commis porte-parole ya Union sacrée. Cette information là n'est pas confirmée par des sources officielles. Ba source officielle les ali ba source oyo loko la présidente de la République, loko la bateau mingi ba état-major ya Union sacrée. Ils ont communiqué mon côté signé oyo et sali que Lambert Mende akoma porte-parole ya Union sacrée. Mais information ya oyo ikoyi na maboko ya bato tout ba jezali que le premier ministre a bengisaki ba président ya ba groupe parlementaire oyo membre ya Union sacrée oyo bazana ba ministre na bango na kati ya gouvernement. Pourquoi? Parce que izali na remaniement oyo ekoki ko salema sur le plan ministériel. Izana ba ministre oyo jusque là ba kokite par rapport ya tolo ba musalo ba pesaki bango par rapport ya ba performance na bango ba koki ko prouver réellement que baza ko sala musala ya malamu. Lokola président de la République a lobela ki ango na discours na ya la nation na kati ya congrès devant congrès réuni que ba musu bazali ko souffrir na problème à compétence. Il faut ko tia mutu na esika na ye. Ba parti politique ebele tango basengaka ba ministre ba parti politique batindaka mukolo parti politique azotinda batu na ya confiance kwa yebi ke soka komi kuna ko banda ko servir pona ngaya ko banda ko zwa mbongo une part ko banda pe ko servir parti il va assouvir l'appétit ya ba membre ya parti politique na ye ba membre pe ya famille biologique bazozela c'est-à-dire ba mususu bakendaka plus le pona ko luka muto akabaka muto aza ouvert na makambo mbongo muto bayebi kazalo boko makasi bako pese poste ministériel te na parti politique ndenge tuyebeli fonctionnement ba parti politique ebele parce que ceux qui batieye akende ko sala makambo pona intérêt na yemo kwa ko kanisa bango te. Voilà qui handicap la marche oyo ezali ko permettre que to chaka batu selon ba compétence na bango et na bisika oyo esengeli. Alors local expérience ezali na kati ya kozwama tomonaki gouvernement ya coalition FCC cash na ba conséquences nango ezali kambo etei ba congolais tomoni le gouvernement Union sacrée. Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'ils ont ba ministre au banda aza ministre il ne voit même pas par où commencer. Ceux qui ayoki kaka ba meki ko seton omoni abandi ko luka ko sangisa mo be élément ya ko créer nango communication moko pona ko soigner nango kaka image akoluka ba influenceur ya ba réseaux sociaux pona ko futa bango mbongo babanda ko lobela mingi ministère na yeke azana ba action azana kati ya ko sala alors que fond ya makambo nyonso ezali créé. Le premier ministre azali ko discuter na bango par rapport à makambo na bango. Il peut se faire que kota na bino ministère o bapesa ki bino bakoko longola yango bapesa yango na maboko ya mutu mususu azali compétent. Ça dit soki bapesa bino ministère songolo pakala il faut pe vous présenter mutu oyo azali na ba capacité ya ko diriger ministère wana. Eza bato yo to kotanga ba kombo wa te parce que biso tant tozo tanga ba kombo batu mususu bazozwa kanisa tozozwa batu pour cible pour baya ko luka biso bapesa biso ba mbongo. Ce qui est faux. Ici, l'important c'est de savoir que ils ont un ministère mususu oyo batu ba occupé azana na compétence te ayeko yeko la wana l'état abanda ko luka a maîtriser matière wana parce que compétence c'est le bika kate que mutu azala nécessairement na toute la matière mais mutu azala au moins na vision ya ministère oyo ye aza ko prétendre ko linga ko occuper ou bien azo linga a occuper mais parce que ezali mingi tango bana ba parti politique na biso tango baza ko pesa bino quota balobi ke tinda ministre okomona batindeli bino ministre selon ndenge bango ba moneli pas par rapport à compétence ya poste pesa melier ministre tango azokoma la première des choses c'est trouver des trous ba canaux o ezo permettre ye azwa kambongo pour asservir parti politique na ye pour asservir ba membre ya ba parti politique na ye pour aluka pe ya ye place akoya ko se retrouver
Ce sont là les plus grandes raisons où ils ont fragilisé l'action gouvernementale d'une part. Ils allaient moko parmi les raisons, pour ne pas dire la plus grande raison, mais ils allaient moko parmi les raisons où ils allaient fragiliser l'action gouvernementale, la mentalité à battre. Il y a un premier ministre azalaki na kati ya ko na cadre ya ko conscientiser ba groupe ba président ba groupe parlementaire. Cette réunion là n'était pas faite pour na messe lokola messe moko boya union sacrée. Kolobake non basangana ki de pesa azalité, ça c'est une polémique inutile. Oyo batou basa déjà na ba prétention na bango. Il y a des gens oyo pona bango bazu UDPS pour cible. Bazomona ke si on fragilise l'UDPS, nous aurons facilement le président de la République. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. UDPS auto mona UDPS batebele balakela ngo mabe avant même to koma ba ne 90 ba biso mususu auto zala kate to yeba ki parti wanati. Mais il fonctionnait na clandestinité et fonctionnait na légalité. Des milliards ont été gaspillés pour parti wana ekufa ekufité. On peut vite survoler Toko Mati na niveau Etienne Tshisekedi akufi. Personne n'accordait la chance na parti politique wana qui fonctionner. Aujourd'hui, l'UDPS existe. Mais celui qui est à la tête du pays, c'est le président qui a été élu par l'UDPS au Congrès. Aza issu de l'UDPS. Là où les gens se trompent dans la stratégie, ils allaient à Kokanisa, que ceux qui n'ont mené ton demi sur le côté, va débaucher les sous bateau ou bien va créer que bâtir bambongo na bango parce que c'est l'argent qui crée le désordre. Ceux qui bâtissent les sous bambongo, l'UDPS se recouvre bien. Ça c'est faux. Les partis UDPS par nature devant ba défi batu ya sike babimaka. Pe batu wana ba asura ka relève. UDPS azaka parti ya batu moko songolo pakalate ba cadre ba individu, c'est un parti de masse. Dans cette masse là, il y a toute catégorie d'individus. Batu lettré bazali, batu compétent bazali, batu OP bazali pe nandenge tuyebeli ba congolais bazali. À chacun son niveau. Mais pensez que nakati ya UDPS bato mayele bazalité tant biso to kopusa na mayele na biso pembeni ya président de la République to encercler ye to diviser bango après biso to conduire président de la République to tiké na libulu to récupérer pouvoir. Ça ce sont des banalités qui sont racontées par des gens oyo bazali ko maîtriser la réalité. La question qui concerne Jean-Marc Akabound et l'UDPS et la manière dont l'UDPS gère ses problèmes. Ezali problème où il y a UDPS yemoko. Batu o lelo bazali ko désavouer Jean-Marc. O balobi niet, il n'y a pas d'excuse, il n'y a plus le temps biso tozong la likamunaye parce que ba vu eze ebele, mususu to ko exposer mon après cité. Et par rappel, il y a même des gens au bazali ko se réserver mais na minito yo ba au temps pour dire que espace à pardon ils a le sous-souté pour ndeko wana. Pamoni qui a enregistré vitro, ça c'était la goutte d'eau qui fera déborder la vase. Mais ça va balobi que IDPS azopé ça batu babeki. Parce que Kolongola ya Jean-Marc Kabound, ko écarter Jean-Marc Kabound, c'est perdre un pion important dans ce moment et ko fragiliser UDPS. To meki ko nyoko la pe makantina biso po totala likanisa bandeko wana za ya solo to ya lokuta. Vraiment na analyse na biso en profondeur to comprendre que ils allaient faux. Faux pourquoi? Parce que la chose la plus importante au Bato Sengeli Baïbana UDPS, c'est sa population, c'est ses ressources humaines. Force il y a UDPS, c'est la canabase. Ceux qui battent Bazali qu'on constate dans minute sans moyens, sans des sièges, sans des endroits où Moutako Kindelelobwe a lobby a pris qu'on s'enregistrer tout comme membre à UDPS. Une permanence qui ne peut pas recevoir ou bien un siège national qui ne peut même pas recevoir des gens dans de bonnes conditions parce que ça passe. Mais vous voyez partout des gens en train de se poumonner d'eux-mêmes sans même que le parti leur donne des moyens. Batouana bazali ko bunda bango moko. Si vous allez partout, des parlements debout se créent en province comme dans la capitale. Batou bazali ko bunda bango moko pour défendre les labels parti na bango. Et ça, parti yebi bango ko touté.
Pour ceux qui ne savent pas la force de l'UDPS, la force de l'UDPS n'est pas dans les cadres, n'est pas dans Kati Yabatu Oyo, Bango Bazali ko visé. Et il y a quelque chose d'important, c'est un peu comme une anecdote, que moni plus yo zali ko matambangu na UDPS, na UDPS zali na bitap Oyo Banyatakate. Nzete zali moulayi ndenge toyebi nzete zali, mais quand oza na kati ya komata yeba ki étape mususu batiaka lokolo te okoya ko bambana. Une fois au glissé au outil lokolo au bambani, vous risquez à kozanga ba moyen à komataka lisusu nzete un jour, komataka lisusu te parce que soko komi handicapé à vie, okomata lisusu nzete te. C'est un peu semblable à ce qui se passe à l'UDPS. Na UDPS bato ba kweyaka, bato ba désavoaka bango. Bazaka na difficulté il y a qu'à retrouver confiance au bango ba perdaka na parti wana. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que est-ce que Batu ou Union so bazali ko se prononcer en majorité, baza manipuler na mutu. Est-ce que zali songi à ba voisin mutu zali ko manipuler. Nous devons savoir sender problème où ils allaient interne à UDPS, où ils allaient liés na ba réalité à pouvoir, na organisation à parti wana, na menace ya ba adversaire politique, il y a UDPS, il y a président de la République. Si on peut commencer par où Italie interne, il y a UDPS, nous allons constater que oui, la crise doit exister parce que UDPS est parti au outil fraîchement en opposition pendant 37 ans. La majorité a des cadres, des militants, il y a UDPS, des chômeurs. Les frustrations sont tout à fait normales. Et ceux qui battent à la tête, normalement ils doivent être désavoués. Parce que si pendant 3 ans, Batubatikali Bango tant ba organisé parti wana pe basali angote. Batubatikali kopé sa confiance ti bata là-bas mon attaque moi début moi semblant à organisation exacte. Est-ce que Batuana bazaba na mike pour continuer à apporter un soutien aveugle na batu o bazo ko kosa de l'autre côté. Quand on regarde un bilan on le voit négatif. Mais au tali ba individu baza ko progresser, ba individu ba ko na bambong, ba individu bazo tonga bandako. Mais le parti est en train de plonger dans les gouffres. Il faut dire que non, c'est un acharnement. Non. Le problème avec l'UDP, c'est que dans ces partis-là, indispensable à Zalakate. Tu continues à faire indispensable à Zalakate. Pour ceux qui doutent encore, vous voyez, c'est que la convention démocratique est toutes les structures de l'UDPS vont s'organiser pour retourner dans l'ordre statutaire selon Dengue. Statut est obligé à mais attendons maintenant de voir si l'analyste l'UDPS est koufi, qui a raison, qui a tort. À l'UDPS, rien. Mais une fois que PC pose sa responsabilité, il a le soutien de toute la base. Moutouana a comme indispensable parce que non, une fois que Moutouana s'est désorienté, à Kemusika. Loin de nous, dans la analyse, penser acharnement contre individu. Non, au IDPS est ingratitude des athées dans l'IDPS. Moutouignon soit à constant, à intègre dans l'IDPS, la récompense à la monnaie de Saint-Gité. Ceux qui IDPS, il faut que ceux qui vont envers Moutouana à Salinine. A-t-il raison ou il a tort? À l'IDPS, il y a des gens qui sont matures politiquement, plus même qui autoyébi publiquement. La deuxième chose, les alliés concernés, Oyo Bazali Kokota, Nakati Yaba, affaire et l'IDPS. Ça dit, stratège. Ces derniers temps, tu as constaté que Bakabiliste est belé, Baye Nassima Tshisekedi. Politiquement, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, et par rapport au jeu politique, Tshisekedi doit se réjouir. Il y a que Kabilisme et Zokoufa, Bato Kabila Bamoni qui boit na bango et si et choli. Kuna vie ezali sous-souté parce que lobby mon côté a coupé ça les sous Kabila force ya koya ko postuler. Soutien wana ko tikala ko zwango les sous-souté. Ça c'est connu de tous. Kabila, c'était un argument pour distraire les Congolais. Oyo ba Kabili, c'est le quoi baza mingi na ba plateforme ya communication, télécommunication. Balinga kinde ko amourir serveur congolais pour na ko chantaka Kabila. Pour abunga te na mito ba congolais, ba tubatia kaka na mutu ke China Rambo, l'homme fort, tout ce qu'on est en train de les raïs, makamunyo so bazali koloba. Mais bateau bazali ko comprendre la réalité ba yebi ke ebelo ba kimi Kabila, c'était des flatteurs qui l'avaient entouré. Maintenant qu'ils ont compris qu'il n'y a plus rien à sucer, il n'y a plus rien à espérer. Bamine nyonso Kabila Tchaki contre Félix Tshisekedi parce que au cas oyo akolinga kokende na sens o biso to lingité
to faire sauter ba mine na biso wana pe to récupérer pouvoir. Et là ba espoir na bango et kendaki na mai to moni biso nyonso ke bakuna bango nyonso préparé ezaki dévier na Félix Tshisekedi. Bango mutu ba faire perdre paix na Félix Tshisekedi temps ebelé na ba guerre moko politique ya kolinga ko frai donc ça dit ko détruire to pe ko rendre inefficace la décision du président de la République. Mais côté na bango, ebelo bazoya pour la survie politique na bango. Mais ça certainement pe na catégorie moko ya batu, ba yé na ba mentalité à mabe, en mission uniquement pour diviser, pour mieux régner. Ba yé na mentalité bango bazaki na ngwe pa Kabila. Il y a ba diffamation, kofunda na ndenga lokuta, il y a ba poison. Il y a soko lingozo poste songolo pakala OK panganga en même temps ou engagé batu ya kubomela o mutu pour remplacer ou engager ba média ba banda na ba calomnie na ba diffamation au lieu d'amener les preuves. Ça c'est la mentalité des kabilistes. Biloko wana ba yenango ba epe kokuta les tshisekedistes batu oyo ba yena Félix Tshisekedi na pouvoir pas encore organisé. Ce sont des choses qu'on dit pour batu belé ba comprendre. Le problème ici avec l'entourage du président de la République, avec le parti présidentiel, c'est que dans 3 ans, les gens n'ont pas eu le temps, il y a qu'au vendre, qu'au s'asseoir en toute unité, qu'au s'organiser autour du président de la République, qu'au définir une stratégie par rapport à l'enjeu. Oyo, il doit faire face à la réalité à pouvoir. Ce qui est volontaire, l'IDPS est un grand parti politique. Mais face à l'enjeu, dans le contexte où l'IDPS a eu pouvoir, Batubele va perdre sens idéal. Ceux qui ont eu la chance de l'institution, se soucier plus de Bango Moko que dans le parti politique UDPS. Se soucier plus de devenir politique na Bango que de devenir UDPS. Voilà les raisons qui sont à la base de la fragilité où ils allaient entourer le président de la République. C'est-à-dire, le complot est là. C'est dangereux parce que Bakabili, c'est bazana, on n'a pas moyen. Certains mettent en jeu leurs moyens, ils vont s'acheter des gens. Mais la force de l'UDPS, la force que l'UDPS incarne, n'est pas dans les individus. La force que l'UDPS incarne est dans sa base. Tant que vous avez plus important, et à l'UDPS c'est automatique. Pour ceux qui savent l'histoire de l'UDPS, paix à son âme Bruno Mavungu, qui vient de décéder, l'ancien secrétaire général, les 5 des derniers jours. Azala qui aimait jusqu'à tel point que les gens pensaient que ceux qui allaient disparaître, IDPS c'est Kokabouane. Il est parti, comme tous les autres sont partis, les Beltika, les autres qui sont partis, les Kibasa, à leur temps. Batunion so, Batika IDPS, c'est ça qui fonctionner. Je reviens pour dire qu'à l'IDPS, personne n'est indispensable. La stratégie, il y a Batu Bazali Kolinga, pour entourer ma président de la République pour faire prendre une mauvaise décision. Ce sont des gens qui ont choisi la mauvaise stratégie, ils seront distraits. L'UDPS a beaucoup plus d'énergie de mobilisation qu'aucun parti politique na Congo. Ce qui manque à l'UDPS, c'est ce dont on vient de parler, ils allaient organisation. Et ça, ils allaient automatique pour un parti de masse, ceux qui accèdent au pouvoir. Normalement, il doit y avoir un désordre en premier lieu pour ordre et quota. C'est-à-dire, crise, ceux qui toléré, IDPS a traversé. Et continue Angela, incident, Jean-Marc. Mais c'est une crise. Et ça, conflit, latent, ils ont déjà existé, mais ils ont occupé en côté. Ils ont vivre dans la frustration. Les Kamoué, à s'exprimer. Et on en profite, l'IDPS en profite pour s'organiser à l'interne, voir comment il va envisager son avenir. Ça concerne l'IDPS. Mais ce qui est dit dans la télévision, Batumingi, Oyo, Bakomi, qu'on s'est prononcé, l'IDPS, c'est Kokoufa, un désordre, un parti. Mais ça, il a l'IDPS publicité. Parce que quand on voit tous ces partis politiques-là, on ne voit aucun parti politique, Oyo, Batubako, Sangana, 110 francs. Bazupe drapeau na bango batamboli makolo sans que bafuta bango pour aller parler au nom d'un parti politique, pour mobiliser au nom d'un parti politique sans être payé. Ça ne se fait dans aucun parti politique. Les partis fonctionnent toujours avec les moyens. Mais s'il y a un parti politique au Batubazo vivre na postulat, na vocation na bango, c'est l'UDPS
c'est bien connu de tout le monde. C'est-à-dire, les alliés ça la awa ba éloge na parti présidentiel, mais c'est chercher à faire comprendre bande qu'on a biso o bazali ko interpréter réalité mabé. Le président de la République n'est pas un gamin. Batou ebele là où ça fauche, c'est que les gens ne savent pas que le président de la République c'est le citoyen le mieux informé du Congo. Tant où yozo ça la analyse na yo oyebite que ndenge tozali awa na kati ya Congo, que ce soit sur le plan UDPS, qui peut avoir des informations plus importantes que le président de la République. Certainement, ils ont des informations sous-biaisées, on va transmettre, mais il a tous les moyens de faire vérifier ces informations. Décision sont moutazwa kezala kanangonga nango. Ils ont makambo oyo tango mabezo banda. Aux ana moyen ko yebisa batuté, il faut que tika bango moko ba palper des ordres wana pour enfin yo ya ko décider. C'est ça le rôle d'un chef. Ils ont ba décision musu bazwa kango en amonté. Na ibandelité, tika batu ba constater bango moko des ordres. Batuba comme bango devant un fait accompli, yo chef nasima oya ko décider. Ça c'est une leçon, que ça soit pour l'UDPS, que ça soit pour le peuple congolais, n'apprend que celui qui veut apprendre. Muto alingi na ekoye kolate, il a tout le temps ya ko kende na sens oyo makantine za ko memaye. Mais tokotala dans un avenir proche, si ceux qui viennent dire aux gens que parti wane ko kufa, organisation ezate, ça c'est faux. Je le répète, j'ai dit, bazali ko sala analyse biaisée ou ils allaient baser sur ba fait vérifier. T'as la histoire ya IDPS malam. Na ba moment où batu ba pesa ka ba pronostic ya ke IDPS ko kufa, mututel aza indispensable soka ke IDPS ko sala boy. C'est faux. L'avenir de Jean-Marc Akabound est entre ses propres mains. Peu importe la décision qu'il prendra, les structures habilitées, il y a IDPS concernant son avenir. Il est un individu azali déjà na maturité, na parcours. Il sait prendre la bonne ou la mauvaise décision parce qu'il est responsable. Mais le parti UDPS c'est un bien commun. Il y a des membres, il y a des gens qui se sacrifient pour un parti politique. Même le président Félix Tshisekedi s'impose, mais il a une marge de manœuvre. Parce que le pouvoir là est communautaire, ils allaient pouvoir basé sur la loi, la statut, le règlement d'ordre intérieur. Il faut se référer là, redéfinir la nouvelle marche. Et si les gens peuvent être indulgents dans ce sens, on doit comprendre qu'il faut laisser à l'UDPS le temps de s'organiser. Toyebi comment ce parti-là a été acculé de toute forme pour qu'il y ait Koufa. Kabila a dépensé bon combien, a débauché, tu as formé. Bateau, que ce sont les poids lourds, ceux qui bakei, Etienne Tshisekedi ne subsistera pas. Est-ce que le parti est qualité? Lui-même, Etienne Tshisekedi est décédé. Le parti ne vit pas. Voilà un peu pour ce qui concerne l'avenir de l'UDPS. Je pense que Bateau Bazali censé que l'avenir va amener ce parti-là à une nouvelle organisation. Avec de plus amples détails. Pour ce qui est de la politique congolaise, Congolais, il faut qu'on soit éveillé. Les sanctions contre les kabylistes, IDPS Moutakope Sangote, Batu O Bazaka élu na ba circonscription na Bango, Bazaka élu na ba localité na Bango, Bazaka élu na ba province na Bango. Ce qui bino yebi ke Batu wana Bazaka na à la base. Il y a effondrement, il y a pas preuve. Mais pour ce qui est du jeu politique, c'est à tout le monde de s'organiser par rapport aux élections, par rapport à l'environnement politique congolais. Ils ont abattu se laisser distraire dans Makamouya IDPS Pamba. IDPS ata balobi que élection ko sale malobi na ndenge to yebeli parti politique IDPS. Les combattants, les gens qui sont formés au sein de ces partis pendant toutes ces années, la génération en alliance, ils vont se donner corps et âme. Prenez les conditions dans lesquelles l'IDPS est allé aux élections en 2011 comme en 2018 avec des moyens précaires. Mbongo ezala kité. Mais campagne salami na batu. Les gens ont cotisé le peu qu'ils avaient batu batie ba mbongo na bango kakapo ba soutenir eloko na bango ekoyate. Il ne faut pas que les gens se fassent des illusions autour des réalités qui existent, qui est dans les cerveaux. Il y a bateau laboratoire na bango ici Koufi, ba komika kana jeu ya kolinga ko saluer image à président de la République na ko zwa IDPS possible. Séparer ba problème interne, il y a IDPS na gestion ya mboka par le président de la République. L'IDPS est un parti comme l'UNC, comme le PALU, comme les autres partis au Ebele Tondina ya Malette.
bato na bazana makamu na bango na ba problème na bango bazo faire face. Mais ici l'IDPS c'est un modèle parce qu'on voit quand même une liberté dans l'expression. Toutes les structures se prononcent. Na parti nini yo so yoka de kambaboy. Bato nyonso baloba. Bato bavanda ka nie bazo zilaka ordre ou talikolo. Mais ici les gens prennent des décisions, les gens s'expriment na ndenge obango balingi. Voilà un peu ces numéros oyo ngai na consacra ki bino pour na meka un peu ko talisa na baye o bazali ko kanisa que IDPS eza effacé te bande ko na biso ba kabiliste bazana ba mentalité na bango wana congolais nde muta kosukisa bango parce qu'il faut faire un nettoyage na kanisi to sito lobeli yango pour na kosukisa malamu congolais nyonso zala vigilant surtout les jeunes. Biso nyonso elongo, nous devons travailler ensemble pour assainir l'environnement politique congolais, c'est-à-dire qu'on choisir ba politicien ya sika ou bazali ko s'adapter na ba réalité ya changement. Ce qu'on a solo congolais, on a besoin de changement, il faut civisme na yo ezala repenser. Ba professeur na biso ya civisme. Ba professeur na biso ba éducation à la citoyenneté na ba université. Il faut repenser le civisme à la République démocratique du Congo. Kobanda kotangi sabana na biso, kobanda maternelle, tina université, patriotisme de manière moderne, face à Bangé à Lelo, un bon citoyen congolais Sengeli Azala Ndengenini. Ce qui a solo lingaka mboka Congo changer mentalité na yo, tika moyibi, tika kindoki, tika pe mutema mabe. Na pesi bino merci ndenge bolanda ki numéro oyo na remercier équipe technique oyo accompagna ki ngai ya ndeko Shako na ndeko Mike pour être émission oyo et comme na bitando na bino bino pe ba bolandi ngai bo hésiter te kotinde la bino biso ba suggestion na bino pe ba remarque na bino bo sala ba commentaire ndenge bolingi ko benga biso pona ko soutenir émission oyo na ba numéro ndenge bomoni yango apesi bino au revoir pe to monani prochainement.